Est-ce que Jean Goubal, c'est un intellectuel? Alors, tu as représenté un musicien? Jamais. Il faut que l'on la bango. Oui, moi les kadama ele. Oui, moi les kabasala, basala, be koko tindili akala. Na yena moi sur la oui, moi les kana. On me soit. Arrête, ouam balongo. Qu'est-ce qu'ils font là au Parlement? Mon colomo la moi tout le monde s'apité. Attends mon colomo côté. Même beaucoup de balongo kana Parlement. C'est Kabila. Parce que Kabila zo mamboko azo pesa Tshisekedi di investigation mongo mabe ya mboni na lobby yango solo akuta na selekala mingi te buba kutana mambasola ko yebi polo ba be ba kutana na ko ela ko ni ba kutana ba ça remise de prise makambo ta zwa kit c'est la politique na hein Tshisekedi akoyi pe akoya mabe tanga zo na Kabila yango moni ba idps ba toni na Parlement jamais na lobaka likambo Tshisekedi pour ça bien il faut aboma coalition yena FCC à Kabila moleka katanaki ba wivine ba katanaki ba nomé ba kondomé kolongola Daniel Saf parlement za moi mouvement tout le monde parlement mindele so ba discuter mais ba kite betamaka il continue mais où il y a biso ba moleka wivine moleka na akoyi pe mobange hein akoti ko jeune akoyi mobange kana parlement ka ba pièce bilamba ba sipro pesa ka bato bo ko repaka bato mboka tambola ba mibeko nini ba wivine moleka ba 5 fois na parlement ça ba loi nini ba voter pour l'intérêt à peuple. Kabila le père a combien? On va dans la dit le banayo. Kabila le père a coûté batambutu ba pied parce qu'il y a une guerre. Tout. Azilaki 100 jours té. Hein? Na 100 jours, azilaki 100 jours té a foutu ba salaire là bato. $100 ba ndo monaté. Azilaki 100 jours té abandi ko sala boulevard triomphal le yatika kiango. Abandaki 100 jours té abandi ko somba bilamba ya ba soda na ba boti. Azaki 100 jours té abandi ko pesa ba kisi na bopito na ba université Kabila le père c'est l'exemple à suivre akutaki na banque centrale rien le président oya akoti pe akufi sans dette oya ba déficit de Kabila le père ozomona azaki 100 jours té ozomona mais sikoyo Tshisekedi akoti 100 jours yango eloko nini Kabila ka sima na ye Kabila ko benga ka ipona nini pour ça la 100 jours c'est plein la montée ninga pesa 100 jours mais 100 jours bilan négatif alors baki na yo likambo na bi Daniel Savo il sera validé invalidé ba kolongola ye pour nani à cause de la vérité Daniel Savo accueilli la vérité na kati ya parlement ezali na ba traître oyo balinga bulamu ya Congo te batondi kuna ko mibomba o bazamba problème juridique national et international alors bami bombi kuna dès que Daniel Saf azali ko loba ba vérité ko bimisa yango na yeba yeke ba kolongwana lelo balongo Daniel Saf Maki mokole azali nini azaki inane na ye o akuvanda te ba kofuta ye ba kofuta de inane Maki mokaba ke moni bazolongola ba élément loba Molière na Eliezer ko ba kota na FCC ba mususu mais pouvoir de tambola kaboité peuple boyo kanga et là on va dire Daniel Safou ba Jean Goubal ba kolonga pe ba misusu pona nini Janine na Mabunda mission accueilli na parlement au Kabila tie Congo France Nisona bango bango na biso nisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masola danger Masola kitoko CongoFrance.com. na bandeko nyonso bazolanda biso na kata Congo France. Merci na bandeko nyonso balandaka biso. Merci na nzambe na likolo azosala ngana bino tokutanaka lisusu na kata Congo France. Merci na boss na nga jeudi lipumba na peso mbote kotozali. Merci na ba partenaire na biso lokola ve na biso Miss Impress Alio Gaz na Gaz. Cordon na biso Bookson Bukasa na peso mbote. Merci Kenzo Touré Mukendi na montage au Piasimba ba image malolo loriste Congo lia mame milinze ma montema tous pepele ya mbetolo Arlette Bonanza ba Bonanzo lelo tozana prophète ngepa mingi goto solane ba analyse par rapport ya mboka ningi zana fait bon mona bino moko ba député tozo mona biso moko makambo ezoleka na kati ya mboka na biso ba diaspora pe bazala misu likola misu bazotala makambo ezoleka lelo tokosola mona mboka o lelo tozongi lisu na kati ya bureau na ye tozalaki na ndako plein ba journaliste ebele ba kina posa ba zoyer mais aboyi
tellement santé peut déranger le quoi nga za mona nda kufa lobaka ka lutambo na muntu katoyoki na biso nzembo ya ser na biso atika biso mari lusambo toyoki pe banzembo ya musicien ya o atika biso chokolilo mabele lisi ya banga kana ete ya zani hypocrite te ba miso azo yoka ona kata muntu kanezi azo banga toyoki on pe na kata muntu ka prophète ngefa bonjour. Bonjour, on a le Cédric Nengobisi Banapoto. Biso tozali lokola Ézéchiel 33 verset 7 roi centenaire. Soki likambo ezali na mboka ekoki toloba. Toloba kamaloba se boka mapamba te parce que toluka botela quelque chose oyo sepesa na Congo. Au contraire tozomona mboka ezozinda ndeko zinda plus pire. Et c'est Congo ngo kozala wapi pe okende wapi. Moi en tant que chrétien to banda na Nzambe pona tosukisa na Nzambe. Tata na lola natiki mission na maboko na yo natiki ba nyonso bazolanda na maboko na yo natiki Congo démocratique na maboko na yo kolo tala likambo ya mboka oyo mboka ekoti na mopoto mboka ezobima te totochange ba président ndenge na ndenge mais rien ne marche yawe Israël na tango ya pasi na bango babelelaki yo Nzambe na bule Nzambe yoyo kaki otindaki Messi pour ete akangola bango yawe tikaiti Congo oyo toyebi te somme 34 verset 20 le malheur atteint toujours les justes te le délivre toujours kangola Congo fungola Congo bongisa Congo na biso eloko ezali te teleme banguna nyonso balinga kokwesa Congo mpe pambola bo nyonso bakolinga kopambola Congo po ete Congo ezali pays moko émergent pays moko béni et pays moko ezali réserve ya Nzambe oyo nasengi na poko ya lelo Nzambe yo yebi oitikali obakisa yango nakomona tata mpe na mwana na molimo santu amen amen prophète ngefa leo tokoloba lit oyo bundaki ça fait tant ebele oyo bundi lit na émission président Kabila dégage président Kabila kende l'élection est que lit wana lelo okoloba réussir bon il faut toloba na Biblia Galate 4:16 à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi mais ce que la vérité réussir en ordinant noter parce que Kabila continue toujours à diriger le pays il faut dire la vérité tu réussir en noter mais ça qui est na lit yo bunda qui a continuer akei ya solo mais batunaye les de pesa toni na parlement lobby mobule de mbutu to le kinga na to moni ba soda partout quoi guerre ezali est-ce que guerre ezali il dépêche lui-même ba kanisa ki boy tango fashi abimi changement total ya mboka et kosalema parce que tango bango bazali na position songa na bango ngwana peuple kolia te peuple d'abord yango wana tango ba kote na kati ya ba fait ba moni zuzu bazo zinda kozinda yango ba sauter na masiko ba meka ko débouler ba système wana mais c'est trop tard parce que FCC a tondi na parlement to koloba ite lite wana to resina nous continuons la lutte jusqu'à to resina yango peuple congolais abima na bombo est-ce que le député ou président Kabila Zalaki est-ce que député mon pas côté les malobaki mambo azoloba oyo a raisonner ou bien té mais monsieur Mounale Cédric to bengi roi de Makembese Kabila Zaki autoritaire il faut dire la vérité azaki na malamu na epaki na mabena Kabila biloko oyo mona oyo papa mbezala kité hein donc azaki na puissance moko bon je ne sais pas quand il parle azaki koloba te mais so petite décision ne ça mandenge wana mais on tozo mona lelo liso likolo ya liso moto likolo ya moto beta mbwa oyo ba makasi ya mbwa allez là hein on tozo mona lelo inacceptable qui est qui dirige qui alors mboke comme si on a chaos moko total to comme na chaos moko total tu comprendre te et le moko te nanga na yo na peuple congolais na diaspora même musique ya poto beta na noter et le moko ça na noter batika biloko ba distraction pam pam moto nyonso ata likambo ya mboka na ye tango mboka na zali malamu papa boko beta musique wana bote na ko fungula biloko boko sona ba distraction parce que le pays ne marche pas. Hein? Tu dois comprendre. Bani ba musique. So député pépère de mutu ba so to bani ba musique on est ko na ba mburiema. Na ba bino ba réseaux sociaux na ou era sala ki boy. Jibe sala ki boy. Faire ça ba distraction parce que les pays vont mal. Les pays ne marchent pas. Tina ko tanga ba jibe na ba wera na ba internet na ba nini ezate. Beta musique ezate. To za so na esprit moko to koki ko sala nini pona ko longola Congo na bombo. Hein? Député ko tele malobi président
alors bi décision na ye eza malamu na mabe ye moko moto ayebi yango mais ntango Kabila biloko ezalaki te tomoni ntango bakangaka honorable Mendy oyo bayaka basimbaka ye na nzoto tomonaki monsieur Chadar pa lekaki alobaki moto azali honorable basimbaka ye bongo te mais boni bosimbono oyo akomeka to oyo ekozala fe tomoni su député oyo aye lisusu maloba président lobaki ya kontongo na ndenge na ye ozomona te bango mokambo bazonga bapelisa moto likolo ya moto mais bachadar ni bazomema mboka te bazali majorité na parlement mais député azalaka likolo ya mibeko te cour constitutionnelle ça me président cour constitutionnelle ko valider président cour constitutionnelle ko donc sa président na place cour constitutionnelle ko valider député et ko donc ça un député na place cour constitutionnelle ezali ba institution juridique très haut ya mboka ya suka hein soto moni lelo na kati na Brésil hein Silvano Odolula mais c'est cour constitutionnelle de kangi hein c'est la prison en Argentine c'est cour constitutionnelle. Alors, ceux qui s'aident à Zoloba, on a Kambalo, ceux qui députés opposition, mais il faudra que John a dit député opposition, qui n'est pas bon. Tout le temps, bango, à côté qui n'a pas là, Frank John, a dit député, a dit député opposition. Donc, il y a bango, député, il y a pouvoir, il y a un PPRD. Oh, FCC va toucher, bango, il y a bango, il y a bakoko, il y a bakoko, il y a bango, il bango royaume. Non, la loi c'est pour tout le monde. Menda failli. La loi mende di banga le baki le kuta. Bakanga na Dubaï. Nene bakangi diamant na Dubaï 87 carats. Na Dubaï non. Et aussi na terre congolaise. Bah il a présenté à l'objet déjà il faut diamant yango. Tala bato le kuta na politique. Tango moda akubuka le kuta na nation, na économie moto wana il faut ba longola ye pe akende prison. Parce que si on peut exemple ndenge wana bato bakobanga. Kabila le père azalaki awa kangaki ministre information na ye atiaki na prison. Prophète Ngepa todo kele to da shona prophète Ngepa mona mboka todo sola na le micro to da shona show prophète Ngepa le to koloba ba député ya PPRD na ba député ya côté ya MLC ba na bazo créer des choses. Eza ya PPRD bazo créer MNC te MNC na pouvoir. Parce que bango ba lobi ba sous majorité. Mais na monde mobimba banda bato bana pelenge ndu moko bazana frondondo moko ya kosakana te partout dans le monde parti ezaka na pouvoir soki ba échouer bakotaka na opposition lokola bango bayebaki batiaki eloko na kotia lokola liboke na bango c'est que logo ni kotia batiaki bokonzi kotia te yango ozomoni ke présidence omonaki ke na parlement eza bango sénat eza bango badete professeur eza bango alors bakomi sur na pouvoir comment pouvoir yo kwei okomi sur na pouvoir majorité ezalaka te rôle l'opposition ezalaka nini et contrôler pouvoir en place pour établir normal yango na mboka mosusu bapaya baopposé bafutaka bango meme na mboka oyo loi ezali moko tozomona lelo inacceptable mboka oyo tobengi yango ya ikpeketele mboka oyo tobengi yango karaivera mpeleda mboka oyo tobengi yango ya mopotu parce que je ne sais pas Chadari azoganga bachadari mpe mabeni basali na mboka oyo to justice solo ezali état de droit bachadari sera arrêté parce qu'il fit secrétaire général il y a PPRD des personnalités na parti politique donc so assassinat nyonso makambo tozoleka oyo bazokufa bachadari bana kati parce que azalaki na pouvoir mpe aza na pouvoir nani azosala je oyo nani azosala makambo oyo tomoni mwana mboka président na biso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi bauti kokutana président sortant monsieur Kabila Kabange lelo président Kabila Kabange ye aza à l'aise azoloba makambo très kitoko bazokutana mwana mboka bazosola très kitoko mais ba député oyo aye moko nde bazona na mboto moto yebite est-ce que lelo a ligue tozo kendele oyo au moins te population yo comme ba député nani poto moni da fils mkoka telemel ba député ya PPRD bino kala mtoko do côté la bino tina banito ndoko bete au moins te mbutu mutezo ya ekokoma mama mususu bon au moins président Kabila akokutana Tshisekedi combien de fois mais président Tshisekedi tant aux années d'opposition discours malamu tu parles de bons discours là peuple d'abord na donc ça va social na kosala boye loignon ce même agro pastoral oyo batikaki yango na aéroport ezali eloko moko Tshisekedi ya yango muna omoni soki tobebanaka nayo kasi kolongwa kala mingi te tozote la première ministre so avandi gouvernement evandi makambo nyonso ochange yokana biso eloko moko Kabila le père akomi awa avanda na liloba na yo Kabila le père akuti bato mobutu bapie parce azalaki na guerre tout azalaki 100 jours te
na 100 jours azali 100 jours te afuti basalaire ya bato $100 bando omona te azalaki 100 jours te abandi kosala baboulevard triomphal oyo atikaki yango abandaki 100 jours te abandi kosomba bilamba ya basoda na baboti azalaki 100 jours te abandi kopesa bakisi na bopito na bauniversité Kabila le père c'est l'exemple à suivre akutaki na banque centrale rien le président oyo akoti mpe akufi sans dette oyo badette sa ezali Kabila le père ozomona azalaki 100 jours te ozomona mais sikoyo Tshisekedi akoti 100 jours yango eloko nini Kabila ka sima na ye Kabila kobenga ye mpona nini pour ça 100 jours c'est plein nango te ndinga pesa 100 jours mais 100 jours bilan est négatif muka abenge na sel muka azo siffler ye nini yazaki 19 ans awa tomone eloko moko moto abandi kodicter azalaki te ndenga otambola ndenga otambwisa makambo siko Tshisekedi mwana muke ntango azalaki na opposition badiscours ebele abandaki koloba mpo na pepe yabandi ane ebele ozomona 8 ans mpo alakisa ebele nalobi Kabila lepe akwataki na ne boni azalaki 100 jours te tomonaki baréaction azalaki 100 jours te asali nini oyo banini oyo banasomba baloso banini bate yango nango nini ya bilanga awa ozomona mais pourquoi moni moto aboma mboko eza Kabila parce que Kabila azoboma mboko oyo azopesa Tshisekedi baintoxication moko mabe yango moni nalobi yango solo bakutani na selekala mingi te bakutani mabasola koyebi polo bakutana na eloko nini bakutana bakutana remise de prise makambo te azwaki te asala politique na ye Tshisekedi akoyi mpe akokweya mabe ntango azolanda Kabila yango moni ba UDPS batoni na parlement jamais nalobaka likambo oyo Tshisekedi mpo asala bien il faut aboma coalition ye na FCC ya Kabila soki abomi te président mwa malamu Kabila président astosala élection na mbongo ya mboka na biso président mosusu akodefa onima président bongo te ndenge lobi président akotaka président Kabila akotaka est-ce que oyebi richesse combien Congo baza nango Zamba pamba deuxième pays ezopesa poumon mondial ezali RDC yokana ebisa yo ya liboso ezali Argentine Brésil ezokoma mbongo ba milliard ekotaka mpona ko mopepe na zamba na bango Amazon deuxième ezamba ya forêt équatoriale mbongo pambo ya poumon wana epesa yango combien de milliards Kabila saki élection na mbongo na ye abimisa mbongo na poche na ye c'est mbongo ya République démocratique du Congo toza premier pays exportateur ya coton oyo ekei na Rwanda mbongo nini na poche ekoti mbongo nini na poche Kabila kote na mbongo Kabila yaki na maboti yawa yaki na mbongo Kabila yaki na basokoto eloko te infra te Kabila yaki na mbongo awa mbongo ya République ezali ya Kabila te lelo mpo soki abimisa mbongo aorganize élection anyokola bana Congo lelo ateka Tshisekedi mais Tshisekedi tala soko osali kopa na ndoki ya kolia yo Tshisekedi azo comprendre te tozolobele mikolo mbala na mbala yango boni bakombata UDPS komi mbutu na parlement mbutu mukoko atelemi to bakota bango na ndako ekobandela ya guerre civile yango parce que UDPS na bango akoti makambo to ekochange au contraire makambo ekei na frondondo chese di membo UDPS atelemi yango nalobi kasi lelo tokomona te ekoma guerre bacivile na mais effectivement tozokende na lili wana bacivile na banana badepute oyo ya PPRD mais alili wana tozokende na lili wana et c'est là que masasi kobeta toleki ngana na lelo écouter parlement tokuti ne bati ba barrière ba soda partout et ba police ba militaire et donc ça ne va pas non ça ne va pas mboka etambolaka bongo te muna mboka bataka intérêt ya peuple bataka intérêt ya bino mon côté alors à lire il dépêche zo kinango il continue avec Kabila c'est que l'homme aura semé il moissonnera peuple ndé mokonzi peuple nde mokonzi tozosola na mwana mboka merci na boss na nga Didi Dipumba oyo akopesa biso chance ya koleka na space ya kitoko vima Congo France bosabone na kati ya Congo France bosabone mpe na Congo France d'hiver oyo mpe apesa bana ne kaka chance merci na malolo risque da Congo lia mami milinze mamotema tous pepele ya mbetolo merci na abonné nyonso bazo continuer kosabone na kati ya Congo France merci na ba cordon na biso Bookson Bukasa merci na partenaire na biso fe na biso Miss Impress alors gaz gatuza di show a vima na kati ya kin po moto zo pela seko pela prophète ngepa lelo olutobeta kino ba sete tondolo ba depuis mwana mboka Daniel Safa kotaki akomaki honorable député depuis akomaka les jours on peut batondolo bakaka bako valider lelo ba valider ezaki kande si ba kanete to eloko moko se salamate bon nalobaki na yo likambo na bi Daniel Safa il sera validé invalidé bakolongola ye pour nani à cause de la vérité
Daniel Safou accueilli la vérité na kati ya parlement. Ezali na ba traître. Oyo baninga bulamu ya Congo te, batondi kuna ko mibomba, o bazamba problème juridique national et international. Alors ba mibombi kuna. Dès que Daniel Safou azali ko loba ba vérité, ko bimisa yango na yeba yeke ba kolongola. Lelo balongo Daniel Safou. Ye pa lobaki ya lobiso abi ya lobiso ti ba kolongola ye. Ba ye ba mwana mboka président Antoine Kiseke a kovanda kimia te na 5 ans na ye ando kosala ka ba marche lelo pe balongoli ba valider mais banaki bato balongoli ba député ya PPRD ya FCC de balongoli bango de bana pouvoir et deuxième mutu soki Molière a continué kaka ba émission na ye il sera aussi ba kolongola ye il y a des places ba longoli place na lobby ba kolongola valider nyonso mibale soki pe nani bazana ebele bazana Daniel Safou Mike Mukebesa Mike Mukebesa azaki inane na ye o akovanda te ba kofuta ye pe ba kofuta de inane Mike Mukebesa moni bazolongola ba élément loba Molière na Eliezer ko ba kota na FCC ba mususu mais pouvoir etambola ka boité pourquoi deux poids deux mesures Daniel Safou inane akota kuna ta mbongo te Daniel Safou na ba valider yebanaki et il va valider Daniel Safou. Hein? Alors, Daniel Safou, le peuple n'a voté Bango Penza. Et là, il y a qui Bango. Alors, Mboka, il y a mot pour tout. Mboka, ils ont une vérité. Mboka, ils ont Jésus-Christ. Mboka, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 14, l'amour est Zangiango. Yesu akufaki pona bosembo. Daniel Safou akufaki pona bosembo. Ba marche abunda ba litio abunda. Attends, il continue à vivre. Attends, Balongoli a continué à vivre. Il aurait dû partenaires pour soutenir. Mais il a été bango, parce que à l'île de il faut destituer ce parlement. Parce que le parlement est pour tout. Conseil okolo ba na batonios bazolanda yo ba continuer so o bazo valider bango moko na nini ko ba pe loko moko na ba continuer ba ko yo ka otaki yo poza molobeli ya bana mboka. Oyebi na ba konzi Proverbe 14, 28, quand les peuples sont dans le malheur, c'est la ruine du roi. Tango batu, bazana pasi, ezinde pasi ya mokonzi ya mboka. Quand les hommes sont dans la joie, c'est la gloire du roi. Si batu bana sengo, bozo futa bango mbongo, bozo futa bango biloko nyonso, tout bazali madame. Hein? Autres hommes lelo yo, c'est au contraire. Baso longola, ba élément oyo peuple tindaki bango bana lobela bango. Donc mboka soko position sur les attentes na parlement et très bango na bango mboka tambola kati nango voilà bazo lukaka ba intérêt na bango voilà bazo lukaka ka misala na bango voilà ba ebi peuple te mot balongoli Daniel Safou batie Wivin Moleka Wivin Moleka mutazu place na eza mutu balongoli Jean Goubal batie Wivin Moleka na place de Jean Goubal. Est-ce que Jean Goubal c'est un intellectuel alors tika la ta représenter un musicien? Jamais. Il faut que l'on la bango. Wivin Moleka za maele. Wivin Moleka basala be koko tindili akala na yena moi sur ba Wivin Moleka na o mususu ana. Arieti wa mbalongo kati. Qu'est-ce qu'ils font là au parlement? Mon kolomoko na moi ba tout mata musapité. Ata mon kolomoko te. Même beaucoup ndenge balongo kana parlement te. C'est que mtazwa ki ba tsaki nani ba tsaki mwana mboka balongoli. Moleka katanaki. Ba Wivin ba katanaki ba nomé ba kondomi kolongola Daniel Safou parlement za moi mouvement tout le monde a parlement mindele so ba discuter mais ba kite betamaka il continue mais où ya biso ba Moleka Wivin Moleka na akoyi pe mobange akoti ko jeune akoyi mobange kana parlement ka ba pièce bilamba ba sipo pesa ka bato ko ko pa ka bato mboka tambola ba mibeko nini ba Wivin Moleka ba 5 fois na parlement ba loi nini ba voter pour l'intérêt ya peuple. Mais le peuple a besoin de voter bango pour nani. Ya ba loi si ba voter mo ko voter bango tant ba zo ba bwa kele mutu liputa ba bwa ke ba loi de ya ngwana. Monanga na mona oza congolais te. Ke ba loi ya ngwana ona mo ba longo. On dimela bango. Bongo ngai. Ozo dimela ba to na mabe ya mo pour nani. Bato to bengi bango ba isolo. Ozo dimela bango pour nani. Kongo ezo kende wapi mona. Boto ba longo li Jean Goubal ba invalider. C'est bato ba tie. Ba ko finga bango. Avec le téléphone, qu'est-ce que Jean Goubal a fait?
tango commission électorale babimise komba Jean Goubal ezali lokuta bakei na constitutionnel ezali lokuta kaka lelo balongo Jean Goubal pati ya bato na bango problème bazolonga ba Daniel Saf na ipsa bino loko mo peuple boyo kanga et là bazolonga ba Daniel Saf ba Jean Goubal bakolonga pe ba misusu pona ni Janine Mabunda mission akei na parlement au Kabila tcheye Kabila mtati ete mais baza majorité présidentielle baza une majorité na parlement chef yanine na bango ezani eza Kabila c'est lui qui décide que mon total a tcheye bo voter c'est lui hein obi Kabila tcheye te muta pesa institution na nani Mbele kolingolo basi yo kana bisa yo ndimela Kabila mingi ndimela Kabila te dodo ni mpona mboka mboka soko ndimela mboka ifo ka makambo na ngai yo za ka contre makambo ya mabe mpona nini ona kaka yo mama musolo ba peza bato banusu ba mona ba musu ba komala ba commentaire aussi yesu bandima yete ba ndimanga mais beaucoup banga mukolo mususu rosi lelo bondimi yete na bi rosi ta ausala ba marche na yo wana bandima ki rosi yo ba musu ba tuna ndima polia ba mbongo ndima te bongo na ndima papa na ko lia mbongo ya makilate na ko lia naza okutinga na loko te je suis rien bala tongo na lia loko te hein mais na tata mo na jour dans un restaurant parce que je n'ai pas l'argent na ko mbongo ya makilate muna apaka liboke tozu mais bela pete liboke ngo tozu motaka benga na mawa muna ototeka ngo ba pierre ataki yesu ndenge ni bandi teki langa te toke siko jani mabunda koloba nini pona poma mo siko yo ka mission Kabila pesier na parlement boyeba na Sénat boyeba matata po ya ko passer alors au moment Sénat moto akala ki liboso loi ya Kabila ya 3e année egai kengo mais le quoi loyo il faut matata po ya passer na parlement o apesi chef apesi yango mission Mabunda na parlement ni ce qui peuple voter ba chef de l'état ba Kabila na 2023 ko zwa te est impossible ba ko zwa ka lisusu te ba tseke de 2023 ba ko zwa ka lisusu te takotika si mais ce qu'on compte ba voter sur ça misala malamu ba voter ni ba voter mais peuple ça se retrouver te voter na kambo nini tala PPRD majorité ba ça tout peuple il na tseke di grave di kambo et ça meki na Braza ezali kasa suna lisoba sikoyo ba moi so ba kena élection nini indirect bango ba ko zwa te J'ai mission à changer loi dans le Parlement. Au lieu peuple est voté qu'à président de la République, peuple est voté sur le président de la République. Parce que député, bazali, peuple n'est pas tiré à Bango, bazali représente le peuple. Si koyo, et qu'on a dit, député n'est pas voté président de la République. Les Camerounais sont en Kenya, les Camerounais sont en Afrique du Sud. Ils sont dans 3 pays africains. Janine Aye na bénédiction à Kabila na majorité va changer loi wana. Et toi tu crois les lois? Baza 350 députés na parlement. 99 députés baza sénateurs 99 sénateurs. Baza 2 chambres. Ba kaina vote, ba tche Kabila, ba tche Mende, ba kamati Mokia, ba kamati Jean-Pierre Bemba, ba tche Moïse. Bango ba député insuffisant qui passera c'est Kabila qui passe mission babunda yona peuple congolais loi ne kolekate to kotele mabiso mitakala na nzela ndenge to mais oui ndenge to baraki liboso loi oyo 3e mandat salema ezali mission bayena yango parce que ba Rwandais ba tutu bakamba biso siècle de siècle et puis to tikali libela baumbu ya batuti rwandais pona zo biso bwe pla batuti rwandais yango wana ya mibale tango Kabila ye akoti ba généraux ebele ba colonel ebele tozaki na directeur na ngai toke kotala Mokia tokomi na porte ya Mokia tokotaki rwandais moko colonel full ya mwasi atemi na jeep une rwandaise full colonel ya la police na ebisi directeur na bi regarde ce que Kabila a fait oyo pendant congolaise rwandaise tout fait colonel batie ba colonel batie ba généraux mission na bango pona ba bomba biso ba congolais bazwa yango et puis ba utiliser suni muna so ba continuer soyo ba bota na ba femme rwandaise ba bala bango on mona ba chercher makila on mona bango tout
très arrivé après ça Tshisekedi ozona na ngai babala barwandais mais nakoyebisa bino yoka politique ya barwandais ntango yo bali rwandaise bana obotaka eza makiki na yo te okomonaka bato moko ndeko na ngai batindi mobali wana mpona agrosiaka apesaka mwasi nazemi makile ya barwandais econtinue ebele na mboka nazongeli lisusu likambo oyo yo moto bala rwandaise ainsi dit l'internel okomona bovandi mwasi atozasemi deux jours 14 jour na 13e jour okomona bovandi boye bakamati sikoyo bokilo na ngai oyo bofrère na ngai yo bokasaka te bofrère bayengela nkema engela etafi yo kei mosika ale bofrère azobeta makembe sina makiki na ye pa esili nzeme koti ntango bota mwana ona pire rwandais azwi kote ya mama na bango oloke makila na yo te plupart ya bato balala barwandais eza mission basali parce que makile barwandais etonda ebala na nsima na yango bakomi majorité ale babengani biso ila États-Unis yaki mboka baindien États-Unis d'Amérique oyo États-Unis d'Amérique bakolo nango ya baindien ntango baaméricain baye moko baye babandi kobengana baindien pampa bale baindien babendana na bango lelo komi États-Unis États-Unis mboka baindien indien lelo akomi pas son nationalité États-Unis fa senga nationalité alors que mboka na bango lelo Palestine na Israël bazowela mboka wana mpona nini mboka ya bapalestinien ya baisraélien te baisraël bayakoya nde bapesi bango parti ya mboka mais bakolo mabele eza baisraélien yango bamonaki resilaka te soki tofungoli miso te basali yango na Congo basali yango na Brazzaville basali na Gabon na bapays tout basali empire imatuti oyo bazwa Afrique centrale mobimba bakonza yango soki okei na Éthiopie bameme figure okei na Kenya bameme figure ozongi na Mauritanie bakabola même figure ozongi na mboka oyo Sierra Leone même figure donc okomona basa partout pour envahir Afrique et comme empire imatuti c'est ça eloko eza na biso soki lelo na bakongolais na bakontinue ngomona bilonga bayonga songe kwa moputi elongo kwa moputi bango milongo kwa moputi elongo kwa moputi elongo moso moputi eyo elongo kwa moputi oui elongo moputi baza kuna baza kuna c'est que DT elongo kwa moputi c'est vrai alors elongo moputi wa to douter na yango bato yebi to so Rwanda koti wana d'ailleurs mungu pe fungwa banga mo pe oza ki député yepi ba valider mais bako valider parce que bayebi mission na bango basali eza mission monene basali mabunda yo na mission monene babengaka yango haute trahison de la République bato wana soki bosali islam ou bien les pays musulmans peine na bango ezalaka pa pendaison lokola mboko ya biso mibeko ezali te oyo bazosala ezali haute trahison de la République namoni yazaki vice ya pasteur Bonempo bon namoni na mboko nini Mauritanie érythrien papa moko jeune moko bakangi na mwasi ya mutu asali adité baki sengi bali na tribunal bavandi alors juge baki mwasi basali basambi sikoyo yoka décision ya juge nini article mboka na bango epexi alcool epexi drogue et epexi impudicité sikoyo peine na nini bakoboma ete bazwi mbeli ale babimisi bango tu bafumangani banda babando kata bango fumangani bakata fumangani pa basimbisi na maboko fumangani ka basimbisi na maboko fumangani ka bakimi na maboko fumangani ka basimbisi na maboko ale bemekisa ya bakangi pota wana otikali omoni balwa ya mboka siko na mboka wana bazobanga mwasi ya moto nini na kobukushete lokola mboka na biso loi ezate oto état de droit ezate jusqu'au basa loi ni za mawa yo lingi nini loi oyo loi basa loi ya liboso loi te basa ni justice ya so ezala batoka bakabila ifu ba auditer bango bakimbuta ba auditer bango non mais kabila le père a fait ça ici mais mutatike nombo katie mbongo na ye moko atie ke to leki na nini mbongo na ye to mbongo république yo to bandaka ma to suka mabe si mbongo na tonga tie mbongo na imta zala ki na ko bapela akotike lupa nyongo akotike lupa nyongo akotike lupa nyongo bombo
ayaki na biscuit atina bana nguba mboka ya mabele ya mboka mbongo ya ye ako defa pe bambongo na mboka musaki kino mama na nyongo mama na nyongo ko nyongo ni ate fa pe to na nyongo 14 milliards de dollars mboka ni awa na Congo ya mboka ni Amerika Union Européenne na banque mondiale wabite to na nyongo moto ya nyongo wana nini eza Kabila te ya okumisa ba Kabila wana ba auditer Kabila Kabila le père asalaki akangaki Bemba akangaki Mukamba akangaki Dignité Mobutu baye ba auditaki bango akangaki bango la caisse à l'état pourquoi bango bazo donner mbongo ya l'état ça ba audit et bozo ça que état de droit état de droit état de tout bola munyoso do sala ozo mona te mamoli mbongo ya Congo papa mbongo ya munyoso teke pasteur mamoli ba do sala balamu ni na sali eza mbongo ya Congo bozo flatter biso ko flatter ya mbongo ya Congo mais un bon jour ata jima oya mokili famité oya nzambe akotuna bango na binsala obazo nyoko liba Congo. Merci prophète Ngefa tozo continuer ba diaspora puis héros bazo fongola misu likola misu bazo tala na mundo commentaire ba musu bazo commenter ba bi musu ba tie boko silisa ngoma ba tie bini mo boluka kiango mais mbokeza oyo ndenge mbo azolelo ba makasa mbwana mboka eza mboka na biso tozobunda eza makambo eto bandi on kala mingi te mamunyo so kovanda so gouvernement vandi président biso Antoine Félix Tshisekedi akobongisa makambo kobonga na mo yeso ki makambo ebonga te pona ni tu dis là nazo mona ko très très moko mboka kobonga to mboka ezokende na libulo mongulu die kaloba oyo ezozinda kozinda mboka ezobonga solo même osala nzambe akoloba vérité de l'église au milieu du village parce que Godepo ekuna zo bamboka ezobonga yo koto zo bamboka parce que Godepo soka mboka ezobonga parce que aza moto ya FCC ya Kabila mais oui na so bisa otina pas comme ana c'est na parti abaeti ba tu le parti na iza wapi pas Kabila non akokomisa mettre na bango soka aza moto na nzambe ya solo akoyi ko exclure ndeko so maikete ako est-ce une année sans salaire sans quoi so est-ce qu'il y a kolingango so ta sel mabiba lo et là on y a ça mabiba bazo sala ya koleka ba yo kana bisayo ba du singi ba tie kuna na boloko mais Kimbuta yazo tambola polele avec des milliards Gode passe l'enquête ya ni yo bando no basi Kabila kanga ta tika Kabila kanga ite parce que amona ba solo oya solo bosembo soko kanyinga muna olai na mwasi na mwana ngana kati okay na wese mwana ngana ka obima mutakala fumanga ni yeso mwana sema ngale kiye na espèce péria nzambi ile ki mwana te kiye na nzambo ale ki mwana sema bimela biso siko na bengana na komo yesu merci prophète Ngefa tozo sola na biso ya show est-ce que tu koma ko to ba vérité bima ka siko masu na tuni ka vrai ou faux on c'est la réponse moko pour ba réponse a mikolo eza vrai ou faux ya on te do sala ba to siko ba bazo banga prophète Ngefa vrai ou faux Pasteur Godin pour y valider. Vrai. Vrai ou faux? Boketu a raison mambalo. Vrai. Merci prophète Ngefa to komi na suka pesa ba limero na yo na batno so balandi yo na mot de la fin no po na mboka na biso olobini po. Nazali pessimiste était. Un pessimiste c'est lui qui voit d'un mauvais côté. Mais nazali moto ya mona kamboka na mboka na ngai ezala malamu. Mais tobondela nzambe na lola omona kate mais tozomona mboka ezotambola malamu te mboka po etambola malamu diaspora bolanda ngai na bino bato de pesi bolongola ba fanatisme yona ya pamba oyebi Jacques chapitre 2 verset 9 elobi ki fanatisme ezali lokola vous êtes comme un agresseur un assassin oyebi ka net Tshisekedi a du pouvoir awa alakaki bato akivu na aussi sa guerre. Plus de 350 morts dans 2 jours. Ah, on va enterrer à moi, bazo mabato bakongolais. C'est la maleme maleme. Boye mtoko kende kuna lisu. Oyoki? Munati kanga na loba. Kanga na loba. Opsa lobi. Tala ngana chapeau. Obi opesa ngoko ba nere moko na mutu na ngana habite. Ndeko zo ndimela lik muna. Tala ngana chapeau mutakoti siko tozozela makambo evandi po basoda pe bakanda na nga vers Congo comme mes frères meurent chaque jour. Nous avons un pays qui a la force, qui a l'armée. Pendant que Mobutu était président de la République, on n'a jamais vu de telles choses. On avait une armée très forte en Afrique. On parlait de Libye et on parlait de la République de Zaïre.
ba Rwanda Bugande ba sa osaka na batote bandande ba comme kona ba nini na bango ba commissaire à cause de mabele na bango batuti ba Rwanda ba zoko bomba bande kona biso chaque jour ba meli complexé ba zo Bukavu président Kabila pas avec bat bando ku favorité mais Kabila ça parce qu'on continue Kabila tiki le plan na plan Kabila ça ni balkanisation qui voit te kanga kende c'est ça le problème de ba congolais ba résistant ba maïmaï ba zako résister nango soko moi na longo net on a mona ka bien dans chapeau na okikanda mabe parce que comment on dimila batu wana temuna mais pour mutakoti si koto tikele talobaki maleme donc pas ayeba mboka ayeba mamnyonso na ba soda na yo azala ba 100 jours à nommage chef d'état-major té mise en place ba générauté militaire té avant de gagner batu wana mais monsieur Kabila tiaki nalobi Kabila tiaki parce que adictaki makambo et pas nanga kosambisama nanga nzambe kosambisa ye je vote Félix Tshisekedi ok ngala vote Tshisekedi na vote Mokia mais nani na ngai na vote Mokia candidat na ngai na psi ba nga vote nini ba vote Fayulu ok na ko ngala moto na nzambe na ko bomba te ngala vote Mokia mais na psi moi si bana Fayulu on peut ça changement député Kimbuta ok na vote député Kimbuta Kimbuta penda boy penda boy abona na vote Kimbuta boni boko na vote Kimbuta nga numéro contact de Kabila parce que ozo pesanga ba mutu na ngai zo bandeko na ngai ezo ngala na kisasa mutu ozo bebisa mutu na ngai ko bebisa ozo ndimela makambo yo mboka ezo kende ah voulez député voter ok député Kimbuta na longo Kimbuta pata Yves ok bato mabe donc na ebité ezo pesanga pama ezo pesanga pasi na motema ndeko na ngai na pata Yves mubanda ozo na ngai congolais fungola biso na bino et bandi il dépasse à comprendre sikoyo il dépasse à signer parlement ba comme kolongola ba député oyo peuple balobeli peuple batika la bango moko parce que ba changer loi ya to voter ba to sous président nani direct mais indirect sont les députés botika ba discussion à pamba pam bitumba tout to bundaki to récit na noté to récit omoni makambo na yo to récit omoni makambo na yo to récit que pour ça peuple tu yango pour ça peuple d'abord peuple zaki to changer dans le régime to le régime to roya to bongisa kala mingi to moi pe mambe vanda to tiana to biso ko lo biso ko la to za muté ma moto régime o eresiraka o epesa bato social o epesa bato d'école o epesa bato droit na soins médicaux et créer une entreprise de l'État pour bato bakotama et c'est tomoni yango bilembo ezali ezate to sambi na nzambe mais bayeba article 64 ça peuple nde tiaki bango na fraude na bango soki tomoni ça ne va pas parlement to destituer parlement des chambres wana peuple du pouvoir na ye to zongeli ba élection mosusu crédible normal wana na kobina ok so le chef de l'État a continué toujours na l'alliance na Kabila abenga na sel na kingakati peuple et condamné parce qu'il dépasse moko a telemi na yango to ko twa solution kala mingiti na pesi mbote na ngai na Gauthier Bell le roi d'Angleterre to va sala ko so poliambo o azo kangai alia mbongo fort check roi d'Angleterre roi livre sterling la pe non alia na ngabe na pesi mbote na ngai ya mibale na ndeko na ngai Bontole Bongomba Bontole Paulin oyo azali na kati toujours na Angleterre na deuxième ville Bergami kolo apambola yo mbote ya misato abengi na mama Mbosa mama Mungala bala Mungala oka ilenge libala kolo apambola yo na pesi mbote lisusu na Rizo atelemi pour la résistance contre Rwanda Burundi na Kivu Rizo de Bukavu kolo apambola yo na dit tout ça kozwa lifuta et puis na pesi mbote lisusu na Ornella Anaël non so koda west Anaël tikana loba muna tikana loba
bapesaka biso nini awa na Gauthier Bele ça pesa elo Gauthier na conflit te yibolobi tikala lo voilà bapesaka bato nini bazonyokola bato pesa tingala beto bamakambo na nga muna yo ozoliaka mikolo tomona suka ekomi te Gauthier Bele pa pesa ko na kutu na pesa napesi mbote na Anaël Haïti Corrida na Canada bomanga na kufa na motema mama mabe kwa kabila Yesu takaka singa na suka na pesi na mama Wanyongo Odette na mama Marine Etats-Unis nzambe pambola bino papa mama na ngai kola pambola bino mbote ya suka na pesi na mama Brigitte Ngefa mama mwete oasanga mo bayeyeye soki oboyi osala mokili na yo soko lingo zwa ngai obenga ngai toza na état de droit babotola lopango likambo moko ya injustice prière mpona badelivrance nakosunga yo okobenga na 00243 89 610 49 41 okobenga lisusu na 043 81 867 26 78 kande kiti mwana talinete ya suka kande kiti zela kiti moke na suka parce que opesa ngai kana kande kiti mto doktangi za bata $1000 $1000 makama koteka ngai kwa pia nateka Yesu te nga koteka ngai mingi oza molima chokolilo yo oza molima chokolilo koteka ngai te koteka Yesu kimbuta bateka kimbuta na mbako ibela bozo banga kimbuta ana mbongo ni okay na suka Mama Brigitte Ngefa so oya sanga mwete oto benge mama mwete soko boy sala mokili na yo mokili petaka moko ezami balete numéro contact kola pambola bino na sa pesa numéro portable apambola bino et puis la moni pasteur nanga yawa silei pasteur de siège nanga kolo apambola ye na émission nanga na tozo souffrir à cause ya Congo na Muna Cédric roi de Makembese nzambe apambola ye na Didi Aboyidi Pumba oyo mobundeli ya Congo ya solo tokanga libote sokangi libote tsebo bato bamona baki bakasa bato bakobanga na tokanga bote ndeko tsebo bana tsebo mosaka baki basala kani kabila na baki basala kani. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandi biso bomoni bana mboka to sololi oyo esiki to solola bomoni ba député oyo totangi Léon Mungu toyoki totangi nani totangi Daniel Safu Mike Mukebai pe nani lelo azokende kosala azokotsa nini recours na ye nani Jean Goubal donc show eza na mboka donc toyebite tokende wapi tokosuka wapi mais tozotala kaka bisulikola l'histoire diaspora pe kuna bazozanga te bazotala makamini ezoleka na mboka na biso. Merci na ba partenaire biso ko la vie na biso Miss Express alors gaz na gaz. Merci na cordon na biso Bookson Kasa DT Bobo na sima caméra. Merci au Simbelinga ma caméra billet de 4 qui to prophète ngefata rama au moins ne faut sur la ranaï. Merci mais Gauthier Bele les perso de sané biso te prophète ngefa azolé sa biso nga ko ngabia na ngana nte mais prophète au moins te na encore à 3 personnes prophète ngefata 12 personnes donc prophète pas à $1,200 parce que malolo risque kongolia mame milinde motema tous pepele ya mbetolo Arlette Bonanzo ba Bonanzo Fanny Bongende vraiment biso suka na biso awa dete bobo tozokuta na bino kala mingi te soki nzambe apesi biso souffle de vie surtout kutana tokuta le monsieur koya ciao Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko CongoFrance.com